lelo papa Armand so tali maloba papa Armand azo loba na ye mais asala time pa azo sala mote papa conseil o senti maloba na ye eza maloba ki bo moto azo pesa ba lisese azo loba makamu moko maloba ki bo moto penza mais azo kokata ko sala impate 26 basoka banzembo te bolobi batata na bino baza banzambe nzembo nini toyoki deja bayembi o pona papa Paul nzembo oye bimi ba ange ba pesi pona papa Paul ezate nzembo bimi ba ange ba pesi pona papa Martorel ezate nzembo bimi pona batata na bino nyonso kuna nzembo nini deja ebima pona bango place ndezo lakisa kibonzambe ya tata Simon Kimbangu kiangani mwe kibonzambe na ye ezo lakisa na banzembo Papa Simon Kimbangu kianga incomparable. Et puis ata bozongi so bo reconnaître tata Simon Kimbangu kianga ni comme tata na bino te nzabe molimo mosantu te zéro kaka. Il faut qu'on reconnaître ye po azali nzambe azali tata azali koko azali nyonso koko na bino ye wana tata Simon Kimbangu kianga. Il faut bino nyonso botia ngona mitu po ezali ye boyebi na bino histoire bien botama na ye bokoma ko bongo na botama mukolo wana te siko pona bino botama mukolo nini date na bino o boloba tata Simon Kimbangu kianga na botama eza date ni pona bino botama mukolo wana te po tata lobaki mukolo oya kobotama le 12 eza nga wana na zongi po jamais pe mwana mwasi papa koya na kibo mwana mwasi te mwana mwasi ko botama na mukolo wana te po tata azali nzambe azali papa donc soki mutu mususu abotama seke mwana mobali moko ya libota na bino nde abotama ka le 12 siko bobomba ngopwani bobimisa ye bino nyonso bana ya batata boza kuna il faut bozonga na makwata tata Simon Kimbangu kianga ni bofukamela ye bofukamela po aza koko aza nzambe azali tata na bino bande ko nanga bana tata Simon Kimbangu kianga eloko ekosa bino te eloko trouble bino te bato wana kuna baza na bango na eloko te alobeli bino ngo lisusu baza na bango eloko te courte joie wana bisengwa mukuse kala te ezokatana boko tokomona ngo na misu te ezala bo batongi nini ekokoma ba depo na biso to badobombela ngo basoso surtout obodi oyangola ezala depo basoso pena ezala ferme ya basoso tika batongelaka biso tokobondela kuna te tokolala kuna te mais tobandobombela ngo basoso babiloko kaka ezala ka ba depo tata lobi bitumba oyo bozali komona ezali solo ya bonzoto te bazali kobundisa ngai Kimbangu bayebi solo ezali nanga omoni bitumba so ezalaki na bonzoto nangana kendo wekola judoka karate nangangi na tala nanga zala kuluna nanga pena kuluna ya nzambe nanga ndo beta na batata mikolo na bino wana nanga ndo beta bango et puis nanga ya na nguya déjà depuis kuna depuis na monde spirituel nanga ya dada nguya nanga lata pena force ya 10 personnes na beta ka batata na bino wana mais tellement ya bonzoto te tuzolo bakana maloba et puis tuzobunda na ba prière tuzopesa nzambe maboko na ndenge ya ba prière po batata na bino wana ba okena bino mabe soki ezalaki ya bonzoto nanga na buka bango ba mashwa nanga ndo buka bango mbanga na buke pena zolo makila zolo ezotanga bozo comprendre pena ke ai na fingi saki nzambe yango ba beti ngaboy alingaka buka na penza mabota bamoya awa koluka ngai nzambe Kimbangu nalongi mokili Kimbangu nalongi mokili
mokili oyanga bosepela elongo nanga aiki bangu nolongi mokili otika mikumba na bino bana. Okombo tata mwana pe tata molimo mon centre. Salut tout le monde, salut la famille, bana tata simongi bango kiangani. J'espère que boza bien bino nyonso. Ngai mama balenda naza très bien. Tata simongi bango kiangani nzambi apongutu lendo azo batela. Na ebike bino pe bozali bien. Bandeko, lelo na ye na sujet lisusu. Émission Kimbangu Nzambe rien que la vérité. S'abonner, maximiser. Partager émission, liker, commenter. Donc c'est ça bilombe ya tata. Na mona bino kana ba commentaire, bozo soutenir. Ta botia ba commentaire, bozo soutenir musala. Ça déjà important. Donc c'est ça. Awande sagesse ya moto esalaka. Po awa ba bébé spirituel bazati. Bo bengi nga bébé spirituel wana bazaza na ba coin wana. Baya bayoka. Bon, bazolo ba trop mais baza ba bébé spirituel. Lelo na lingina lobela likambu ya banzembo. Lobi na sala ki émission na bisi bino ke na mokilo tozaka na deux églises. Église ya Nzambe na église ya Satan. Église kimbangiste c'est le royaume du ciel. Donc eza église ya Nzambe o babundisaka na mokili ba ngomba mususu nyonso etikala eza ya Nzambe te. O yalanda ke émission na te kita au mon émission na po eza très important faut kolanda o découvrir makambo mususu oyo yebaki te. Siko nangina tuna po église kimbangiste ezala moko mais yokoma mibale na ba soi-disant 26 wana. Bango balobi ke Nzambe azana bango molimo mo santo azana kati na bango biso nde toza ya kobunga. Sikoyo ngala ngina tuna boye bandeko na ngai. Biso l'église kimbangiste tozwaka banzembo. Eza l'église moko te bazwaka banzembo. Ba église nyonso bomonaka oyo bazwaka banzembo te nyonso ba groupe de sommeil o ba groupe du sommeil bazwaka banzembo te. Ba église nyonso ba catholique bazwaka banzembo te, ba protestant bazwaka banzembo te, ba église nyonso bomonaka bazwaka banzembo te. Ba koma kande kokoma. Siko l'église kimbangiste ezala bato bazwaka banzembo, ba ange bayaka kopesa bango banzembo. Soki bapesi banzembo mona pena atikali kimia alandi après abandi kokoma yango. Après ou abandi koyemba bato abandi kokoma. Bazwi yango bapesi biso bazali l'église kimbangiste. Siko tomoni 26 bandeko nanga. 26 tatu na bino na. Bino bwana nzela ya solo. Bonjour déjà combien de nzembo? 26 bazwi déjà combien de nzembo? 26 bazwaka banzembo te. Bolobi batata na bino baza banzambe. Nzembo nini toyoki déjà bayembi o pona papa Paul nzembo oyo ebimi ba ange bapesi pona papa Paul. Ezate. Nzembo ebimi ba ange bapesi pona papa Martorel. Ezate. Nzembo ebimi pona batata na bino nyonso kuna. Nzembo nini deja ebima pona bango? Ezate. Place ndezo lakisa kibonzambe ya tata Simon Kimbangu kiangani. Mwen kibonzambe na ye. Ezo lakisa na banzembo. Na lingomba na biso, tozana 3 sortes ya foi. Les foi kimbangiste ezali misato. Ezali mateya, ezali banzembo, ezali maloba ya batata. Les foi kimbangisme. Bo comprendre? Siko banzembo. Oh bayemba batata na bino. Bébé spirituel moko boye na monaka na commentaire. Azolo ba boye. Oh papa Paul. Ye wana réincarnation avec Solokele. Na mona vrai kizing na mona zoba moko impossible. Ce que azaka réincarnation na ye. Abando benga na ye pona nini? Oye pena azaka bando ko benga na ye avec Solokele liga ki ete. Ganda ko benga na ye. Parce que aloba bien kaza na ye mwana na ete. Donc ata bo diembe bo forcer likambo ngo déjà si l'Obama. Nzamba ko sakate. Et c'est l'Obama. Ata na nzembo ezala te bayemba e. Ezala te elakisa te ata na ba révélation. Ndenga na zwa révélation ya papa Zako. Na zwa révélation ya papa Zako. O santi nguya papa Kisolokela milakise pananga. Amilakisa papa Kisolokele. Na nzoto ya papa Zako. Alakisa pe na zwa révélation mukolo ya
kufa ya papa Kisolokele azwa révélation ya papa Zako. Donc esalama réincarnation esalama ka mukolo papa Kisolokele azotika nzoto alata nzoto na ye wana. Yango bomona papa Kisolokele aza makambo oyo aza nango. So botali bokotala papa Kisolokele vraiment ezolakisa. Yango alobaka ke nakenda te nazali. Ba révélation. Kimbangiste lingomba ya Nzambe. Mais bozo koka kaka te, bazo troubler bino, bazo mema bino mitou, bazo distraire bino. Mais bo comprendre te. Siko, non la kisabino ki bonzambe tata sima ki bon kiangani na banzembo. Ba révélation kutu. Mikolo ba révélation batu batombo ki kozwa révélation ya Nzambe. Ya pasima ki bon kiangani sa divinité yave. Nzambi Mpongutulendo, le maître des pays en profondeur. Mokonzi ya likolo na se. Dieu Congo, univers. Ayaya. Yo yeba Nzambe na ote yo nani. Ozo comprendre ka Nzambe na mokilité. Bazo distraire bino. Siko totala siko ki bon Nzambe atata sima ki anga na banzembo. Bon bino pe na ozela ba kotela na banzembo batata na bino wana. Ba soi-disant banzambe na bino kuna. Combien de nzembo déjà bimi. Obisoto yebi. Na tambimba te na tiasa ndambo ha. Vous comprenez que qui bon Nzambe azole bebiso na maluba azole bebiso na banzembo mais bato bazo comprendre kaka te. Où allons-nous mes amours? Lamuka bazo kosa yo tokela nzembo Nzambe ki bamukangani ata patika disute Bandeko, bomoni siko na pasi na bisengo tulilaka kepa na ye. Tozolela na banzembo, tozolela na ba prière, na pasi na bisengo tolelaka epa na epa mutu mususu azate. Yaya. O banda ko siko na ebiti eneti bato wana kuna. Chiffre mal. Ba courte joie. Ba courte joie ne bazana. Ne bazawana. Bazwaka susu même inspiration te. Bazwaka susu ata bazobondela bamonaka sute ndenge zaka mo révélation ezalaka lisute baza bloqué. Balesa bango de bantaba. Balesi bango makambo ba misala ya mabe. Balongoli bango ba mémoire ya bomoto. Bakoma ba bébé spirituel. Siko biso bomona siko. Na otela banzembo oya batata na bino. Baswa disant banzambe. O ba yembi bango. Eza wapi? Na ota sumususu. Papa zolo kana banzembo. Ngai kimba mutianga. Nasali na mawani. Kasi
comprendre banzembo eza ebele bandeko banzembo eza ebele ya kolobela kutu te banzembo eza ebele esika koyebela nzambe ya banzambe na bino ata na banzembo baza te baange bayebi bango te Nalobaka bino likambo etera kokomisa bino iosuka epai ya elonga ya bosepeli nalobaka bino likambo etera kokomisa bino iosuka epai ya elonga ya bosepeli. Hallelujah, hallelujah. Emanana omokili, owe kama modelema, ozosala misala bolonga. Hallelujah, hallelujah. Emanana omokili, owe kama modelema, ozosala misala bolonga. Kembo. Oh la 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 la. Ate bino ndambo eza ebele so na bino bado luka na ndo tiaka taka bomona siko tata simengi mo kyangani bozoka banzembo ya solo o banzembo ya nzambe o ba ange lu bazo pesa ndeko nanga bokosa bino makasi bopwani siko lelo bokomi kotonga kuna na botonga nini tempelo o bozotonga kuna siko tempelo ezotonga na ngola wana bandeko tempelo wana après bokotia piscine po ezala mai esima na bino po bino kama bokenda asute bokotia piscine oyo kozala mai esima et après bokotonga kinlongo mutali boso bokotia kuna nani tata na bino polo nde bokotia kuna mutali boso ene bokotia kuna bokefukamelaka bolia ye mutali boso botie na kati ye pena bolia pena mutali boso botie na kati po bokenda kwa dora kai po bonde bosimba tala obundi kamba Nouvelle Jérusalem babundisaka ngo te bozo komitia na pasi babundisaka nzambe te bo comprendre que boza na erreur et puis batongo tozoya kosunga bazo comprendre kaka te nzambe na ngai mawe koma bokozala aveugle boye na batato bazokosa bino soki balingaki bino ya solo balingaki batika bino boya nanu soki bazaki na problème te boya nanu
bango bakolanda babongisa makambo na bango ya famille bino bango makambo na bango ya famille bino bolanda bango botika bango bozonga na nkamba botika bango na makambo na bango ya famille babongisa na ndenge na bango. Et puis na comprendre appel likambo ngo ba kosa kabinete ba diembela kana likambo ya famille oto kabwana te famille mabota libota ya kimbangu kabwana te tala bandeko montango to kufaka bokanisa te ke soko kufe ko kuta bango kuna soki 36 to 35 nzambe kuna bokokuta bango na lola omonika nde babota mawana soki to kufi bazana na baza banzambe te so ba kufi kuna ki na nini na saba weki ndeko ezalaka te bazoko sabino na likambo mingi ya kindeko biso kindeko toka bwana te nde bazana eza hypocrisie balingana te eza ba secret caché ya mukolo oyo ko balukanga awa naozela kaka nzambe langa pesa nga accord na obimisela bino ba secret caché o bazana ngo oyo ko lakisa bino ke bayokana kana bango te nde bazawana muntu na mutazana ekuke na ye bazawana bakabola kini eza ya bato entel Brazzaville eza mutu entel nini Afrique du Sud nini sope nini partout mutu na église na ye do bazoko utiliser bino bongo mutu na ya ye bambongo ya France eyaka na kini te bato France batata na bino ya France bango baliaka ngo po batonga pe loko te bazoko sala bako tonga bilo na bango batonga mo esika moko boye po bino boyaka ope Angola bambongo azomi mwa bichebeshe po Angola ekufi bambongo pe otongela kuna eza bambongo ya batintsani te bambongo oyo bapesaka bango na monde ténèbre na mindele o bayaka kobundisa bango bazoko soutenir batata wana nyonso po bambongo bino bopesaka tout d'abord ekendaka wapi po biso toyebi ke lelo soko lembi na yo moni ke anakendanga nkambo kenkambo kosata 1 mois okenkambo kosata 1 mois pe ovandi ozwa pe bo bandako ezotonga bandako kitoko ozwi pe esika ovandi pe panda 1 mois wana oza na kimia ozongi pe lelo siko soki olingi o voyage oketa kete pa oza na esika te bambongo bino bopesa ngo bozolona wapi bolona likolo mabanga bona esika te botika na bino nkamba bona esika te bandeko bambo bopia bango boyisa bango baotonga nini pe bisika bazotongaka wana bisika bazotonga boyebaka ozala badepo ya biso badepo to bandobombela bafufu to bandobombela basoso même nyonso bazotonga wana koma badepo to bandobombela ngo biloko bafufu basoso biloko ndenge na ndobomba kuna omon bozoyo mususu ekotikala vide bakosundola yango nyonso bazosala na pamba bakabola bikuke bambongo akuna yo zwaka oya koto yo zwaka basalaka bongo pende bazala bayokanaka na bango te bayokanaka te bazana makambo ya sese nano ebimi te ya bazana makambo ya sese bayebi verité nde baza wana mais tellement balingi mbongo lelo papa Armand so tali maloba ya papa Armand ozomona ke conscience ezozonga ye muke mais azoloba na ye mais asala ta impa azosala mote papa conscience osanti maloba na ye eza ya maloba kibomoto azopesa balisese azoloba makambo moko maloba kibomoto penza mais azokokata kosala impa te bazozela nano o tata aloba na bango ke ntango ekoki bozonga monsieur tata lobaki et puis ata bozongi so bo reconnaître tata Simon Kimbangu ki angani comme tata na bino te nzabe molimo mosantu te zéro kaka il faut qu'on reconnaître ye po azali nzambe azali tata azali koko azali nyonso koko na bino ye wana tata Simon Kimbangu il faut bino nyonso botia ngo na mitu po ezali ye boyebi na bino histoire bien botama na ye bokoma kobongola ngo abotama mukolo wana te siko pona bino abotama mukolo nini date na bino o bolobaka tata Simon Kimbangu na botama eza date ni pona bino o abotama mukolo wana te po tata lobaki mukolo oyo kobotama le 12 eza nga wana na zongi po jamais pe mwana mwasi papa koya na kibo mwana mwasi te mwana mwasi okobotama na mukolo wana te po tata azali nzambe azali papa do soki mutu mususu abotama seke mwana mobali moko ya libota na bino nde abotamaka le 12 siko bobomba ngo pwani
bobimisa ye pomona mwasi to boyi to ndimi te bobimisa ye ta bomona likambo kwezaka lokuta boyebi vérité mais bolingi kobimisa ngo te mpona mbongo mpona koluka vie ya bien mpona koluka kaka bozala kaka pressé soka nde nzambe ntango ayaka na mokili nyokwamaka ayaka kosouffrir mpona nini biso bana ne tondima pasi te mpona nini biso bana ne tondima pasi te bandeko nanga bana tasi mongi yangani eloko ekosa bino te eloko etrouble bino te bato wana kuna baza na bango na eloko te nalobeli bino yango lisusu baza na bango na eloko te courte joie wana bisengo mukuse kala te ezokatana boko tokomona ngo na misu bandeko bakosa bino te ezala bo batongi nini ekokoma badepo na biso to bando bombela ngo basoso to bando moni surtout obodi oyangola ezala depo basoso pena ezala ferme ya basoso bandaku mususu omona kana ya badepo ya bafufu ezala bisipo nde azana tika batongelaka biso tokobondela kuna te tokolala kuna te me to bando bombela ngo basoso babiloko kaka ezala ka badepo eza badepo bazo ko utiliser bana ya tata babebisi mitu ya bana ya tata moko azo komelanga azo isanga mama soki tata simbaki telefone eza pona makambo o aza isengelaki azwa bazoba penza na comprendre te makambo esengelaki azwa na honneur il fallait que ayoka ngo na telefone na kati ya église bapekisaka ba telefone kanga telefone ti église ekobima fama azala ba exemplaire mais bango batata bino baza ba exemplaire te na bango na basi na bango na bana na bango bayaka kofinga bana papa zako awe mais mukolo koyela bino bana ya batata na bino na basi na bango ta matière eza na oya malembe na esaki bino na oya sa mokili ke boza ba un bon na rien boze lote bozonga nde na makolo ya tata bofukamela ye po bino nyonso bana ya batata boza kuna il faut bozonga na makolo ya tata sima monki yangani bofukamela ye bofukamela po aza koko aza nzambe azali tata na bino azali tata azali nzambe il faut bozonga nde na makolo na ye bofukamela ye bomikitisa soki te 3 ans na yesa bino katikata 3 ans soki tomoni buzoba na bino te lobaki tata simangi monki angani onga na bondelaka azali nzambe te me tellement ke aza nzambe oyo akeli likolo na se tata tokomona misala na bino na mpwasa bandeko boyebake bato oyo bayaki mpona kobundisa nzambe tata alobi bitumba oyo bozali komona ezali solo ya bonzoto te bazali kobundisa ngai kimbangu bayebi solo ezali nanga solo nanga ekojala se solo ekobongwana lokuta te solo nanga ekojala se solo ekobongwana lokuta te Nzambe akokweyaka te boyeba Nzambe akolonga kakaka Nzambe akokweyaka te boyeba Nzambe akolonga kakaka omoni bitumbo sezaki na bonzoto nangana keno wekola judoka karate nangaki na tala nanga zala kuluna nanga ya pena kuluna ya Nzambe nanga ndo beta na batata mikolo na bino wana nanga ndo beta bango et puis nanga ya na nguya déjà depuis kuna depuis na monde spirituel nanga ya dada nguya nanga lata pena force ya 10 personnes na beta ka batata na bino wana meteli me ya bonzoto te tuzolo bakana maloba et puis tuzobunda na ba prière tuzopesa Nzambe maboko na ndenge ya ba prière po batata na bino wana ba okena bino mabe soki ezalaki ya bonzoto nanga na buka bango ba mashwa nanga ndo buka bango mbanga na buke pena zolo makila zolo ezotanga ebo zo comprendre pena ke ai na fingisaki Nzambe na fingisaki Nzambe yango ba betinga boy alingaka buka na penza nanga ndo tengi misa bango ba mbanga ngaka obuzo mu mais tellement que
eza bonzoto yango tozoloba mpona bino me bino bozomona lokola tozokosa lokola tozosasa bino bavanti tozoloba mpona bino bobongwana bolanda batata wana te bamemi bino na monde ya mabe me boregrete lobi biso toa bien biso toa na biso bien me te mabe bino boya boyisa biso bozela kala te bokosuka nayokela bino mawa nasekaka bino makambo ezoleka oyo eza biblique makambo epe esalama kala me makambo leso ntango esalamaka meme na bible bakoma 25 ans te basukaka na ba 22 ans makambo esalama na batango ya kala oyo tomona mpe lelo esalama ezali biblique esalama mpe deja kala mpe elobamaki ke kosalama lisusu yango tomona esalama na ntango babundisaka Jérusalem te meme na bible oyo nyonso babundisa Jérusalem bakomaka meme na 23 ans te me tango nzambe azopesa bino mwa temps mpona nini aza na biso elongo mawa na ye ezosala kati na biso na bino mpona nini bozonga me telema bozokoka kozonga te botikali na temps mokie boza pena na courte joie bokosuka siko bino bana oyo boza libanda so bokomprendre te etali bino donc oyo nalingaki nayela bino bandeko yango wana bobinisela biso banzembo ya batata na bino oyo deja baange bekopesa bango babangomba na bino nyonso oyo nyonso bomonaka oyo okobundisa nzambe bakomaka banzembo ya kokoma l'église kimbangiste eyaka baange bayaka kopesa banzembo bandeko sosola lamuka boyebaka ngo soki tata Simon Kimba mokili sosoli tata Simon Kimba ngani te tokozalaka na pasi batata na bino fali basala taka so bongisa mokili tema baza banzambe babokisa mpe mokili te me tata Simon Kimba ngani alobi oyo kosoki basosoli ngai te pasi ekosila te papa dengenda atikaka yango deja toposo moyindo soki asosoli tata na ngai te pasi na bango ekosila te yango bomona tozotepa nzambe na bino soi-disant nzambe wana ya bino wana obo imaginaka position na ye mpe ezoyebana te position mokili ezokufa po tata Simon Kimba ngani alobi soki basosoli ngai te pasi ekosila te siko nzambe na bino aya kocontredire ko bazwa pena place na ye trône na ye bazwa yango siko pa mutu arekipera yango me ye alobaka na ye eloko te ndeko na ngai eza pasi pe mama mpona bino merci beaucoup na ngai nayela bino ka likambo oyo boluka bobondela botanga mokanda nzambe bien bosenga sagesse spirituelle bokomona nzambe akorevele bino mais so bozotambola kaki bontaba etali bino merci beaucoup tomoni la prochaine bye mabota bamoya awa koluka ngai nzambe Kibangu nalongi mokili Kembo ebele mine mobanda Kibangu nalongi mokili